Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, on a bloqué. Mais il faut y battre au moni. Il y a des gens, au bazar, à ce que yo, à Rolinga, des deux yo, pour me tout soit zorte na vie. Il y a des gens qui font ça. Ah, même il y a aussi des femmes qui font ça. De toute façon, briser na tantôt, briser na des mois bien té, à détruire mon linga. Au sel, mystique, ce sont des choses qui existent. Et on dirait que les arts comiques, les arts virtuels, les arts comment, je sais pas, mais ce sont des choses qui existent, c'est un mystère. Tout ça, va côté le ici, va côté troublé, la vie na yonde ngokewana, okutana so mutamala muté tantôt, okutana ka détruire comme il va distraire, comme il va vina comme il va côté lenga télé. Alors côté wana nga zo suspecter ex-mari na il y a certainement quelque chose qu'ils ont fait pour apprécier un peu pour trouver bien moi parce que c'est normal tema comme penyal ça là. Moi ni mama limé penyal à Bali na âge de 10 ans aux États-Unis. Bana 18 ans de ebi ba rechuta dans la famille congolaise. Denge to ebi apparemment des masolo zo betaka da mona nda saka mona mala obi ba te. Après mbala moka Bali et puis mariage yango za mariage moko ya problème. Et puis mariage yango za mariage va passer un peu de temps en temps au Congo. Azan a plus d'expérience la vie en mariage na kati ya Congo. Donc on comprend, selon ma histoire de deux qui m'a commandé de Bandaki. Azan a plus d'expérience dans le mariage na kati ya Congo que vous faites. Alors Akoli a commis si na âge wana comme na kati ya mariage ya passi. Donc Peña la vie vie moko aux États-Unis na nous tenir parce que on a que Peña la américaine non. Elle est américaine na âge à bon et ma américaine na âge ya kimokolo ba ben set komata wo ba comme indépendante. Ça y a en États-Unis. À comprendre les États-Unis marchent normalement. Donc azana za la mentalité mo ya bana na mutuna e. Pour passer na mariage moi là qui enfermé. Le mariage mo ya trauma. Faut comprendre. Alors pour naïe, on dirait que moi lien moko etikali ya Congo. Congo c'est notre pays, on ne refuse pas. Mais Congo on a minute va Congo ni nyozo le kokinde. Congo ni nyozo kokanga manango et puis problème nyozo na personnel na nini. Faut comprendre. Biso même tozanga na za vrai qui va peut-être tokola ba Congo to longa Congo ngo pena kimkolo. Et pour la ozonga pe Congo to koma prudent parce que ndenge makamezo le kana mboka intesa na biso na changer tellement compliqué. Peuple autotique na Kinshasa na ezala ba baza ba vrai qui non na ba koti sika ba mentalité changer makambe komi ya mabe mingi ya babe ezala kala me mabe ba isami su na Kinshasa donc so uti poto osala ba benta na ba poto yeba ke so ke kin fo ba coacheo su très bien so ke no fanda o yana ba mentalité poto risque ono simba touche donc Peña sikoyo yi azaba problème gato yi ba problème na mutu ni na problème na Mike azaba fanatique Pelé pour le Peña. Alors Peña l'a quitté Kinshasa pour des raisons qui n'ont pas de sens. Et soi-disant le ça business. On ne refuse pas. Il paraît qu'il y a une minute au Kinshasa, il y a sola qui n'a mis au Braza, habite la Kinshasa, la minute où ils ont fou là, investir, investir, frappeur. Donc, et comme ils appellent ce mot benda, chinois, tout même, là, on a pas Congo, comme on a mis la Kinshasa. Là, frappeur, tout, et comme ils appellent ce mot benda, habite peut-être, l'art, le bateau, on a boule que, donc, ça, là, ce n'est pas du tout mauvais. Mais il faut que l'état nini, na moment nini yo, surtout y na kana ya tant que Peña. La problème à ça, on a pas de terrain. Donc je pense que ils ont qui a jugé qui mal. Il y a tout ça, ma camarade na parce que Kinshasa ya quitté liwana, ils ont pas quitté na terrain moi prédateur. Bateau bon sali ma be bazda epelé. D'abord tout temps ba exploit sali par exemple à Kikin ba sali ka ba comment. Et le quoi n'est tiki ba très bien épelé. Il faut éviter via peut-être elle a tendance à faire des choses alors linga salango ndenge na ya mentalité na américaine mais ils ont ça ils ont prouvé ba tout ça ba ya l'esprit wana te ils ont créé des ennemis zambo ka moso créer des ba ko saloma be na seconde c'est pas comme en Europe pour que ba protection ezali ba loi ezali mutambo biso sola to à niveau moko ba kine za niveau
et on a la kisao pas dans contact Penyel vraiment et sali moi triste hein. Et sali vraiment ça fait de la peine pendant la situation boy maman deux bana tout ça presque na ba catégorie ya ba génération mon konga na sana mona moko heureusement dans mona moi si mais sans dans mona moi si c'est vrai que nous a toujours prudent qu'on soit mutu mususu na vie pour au niveau protéger moi na yo mais au jour d'aujourd'hui ataba mibali pe abaza bana bazo senga ka ba protection ba réalité à vie siko ko na pe bana mibali comme quand même dangereux cause ya mobali mo boye mo pepe sala ka bien te akopi ko zwa bana na mibali biso mo tebi ba situation en poto awawa ba Europe que ça soit États-Unis ba pervers baza penza epelé donc il faut qu'on y ba protéger bana donc pour la to que n'est pas Penyel photo zonga sima avant biso nyonso tozwa ba qui sur Penyel, oui, Azaboye, Azandumba, tout ça, machin, Photozonga Sima. Azamona moka bali très jeune. C'est vrai que ma maman a dit son akala, bandouba na ba 15 ans, boyangote. Mais ils ont même expérience et à vite, ils ont même éducation, au maman a dit bandouba zoate na obiso to komi ko zoa lelo. C'est pas que biso bana ya lelo toza mal éduqué, non. Génération échangeaka toza mentalité mon côté maman na biso peut-être bazala qui plus encadré bazana ndako mbala ye bazuli ye mobali parfois ete muta kopona mobali na ye mais famille si baponela ye mobali même si alingi te bakooblige akende kobala ntango akobala basituation akokutana nango akosupporte kaka parce que déjà na moto batia boye mobali aza boye mobali aza boye aza boye mais biso na poto na ba génération actuelle siko ya Afrique to kolisiko na mentalité moko différent oyo bazoyebisa ke non yo oza na droit na yo mobala aza na droit na ye ozokola mobala akoki te okoki kozala soumise mais mobala akokoma na pointe abeta yo na niveau moko boye ndeti aboma yo wana ekomi déjà lisumu mpe epai ya miso ya nzambe mpo ani obeta motu moko oyo olobi olingi odefigure eza bien te. Donc, nous avons aussi la partie à Batu Oyoyo, tout le monde a une situation, il y a Bandeli, la Benyel, na Mai Kalambay, tout commentaire, et le comment mais et puis Kalabiso na Moutema. Nous avons une partie à Batu O, qui contre, geste O, Michael, la portail qui pas Benyel. Mais tout le bate, na ba réseaux sociaux, tout s'investir vraiment, tout ya koloba et tout ça, mais en tant que basi, il faut tellement à un moment donné il faut tellement donc jamais qu'on a mon avis total comme si rien n'était Penyel pas à moi na batu d'accord peu importe ba défaut na na libala moi na zaki na expérience te Mike baza combien de différences na Penyel ya longwe na Afrique basi belé ya bien pe bazali na ba génération na ye atiki bango pona yo bala mwana moko bo aza na expérience moko te na vie parce que l'enfant n'a déjà pas de parents nae c'est pas comme si bana msusu na poto baye bakoli bango moko alongwe na peut-être na vie ya assistance sociale na ba foyer après azinda kuna na âge à 16 ans déjà bandi kofanda ye moko bandi kozala autonome Penyel ezaki bongo te na 17 ans oza na expérience moko te na ndako ba parents na expérience moko te ya vie yo mobali siko mokolo bongo ya ozwa mwana moko boye sans expérience aibi kolamba te oui mais nani aza na expérience ya makasi te basi mosusu balakisaka bango na libala et puis basi bazalaki ebele parmi bashwa akokaki opona mwasi mosusu azalaki oblige te pourquoi azwaki kaka Penyel ye mpe azalaki na intérêt quelque part d'accord donc déjà obali mwana bato aza mwana mokie obanda su kotrompe na kati ya ndako na ye non seulement en plus na cousine na ye aza lokola sœur na ye tala choc wana tupo ite mibali bazalaka mobulu pardon nazo bango sanga pasi na motema parce que biso pe toza na ba expérience ya mibali toyebi ndenge lekaka esalaka pasi makasi déjà kaka mobali oyo azotrompe ona mwasi mosusu oyo yebi te esalaka pasi mobali akotrompe ona camarade na yo mama esalaka pasi makasi bato mosusu bakoka ota koki mpe komiboma ata bana ntango bamama na biso wana bamama mingi bakufa na basusi toyebi eloko mema bao na basusi wana te te akufi na ye kaka boye peut-être ezalaki na bashoke oyo mobali azoya komemela ye mbanda deuxième troisième quatrième bureau on le sait pas bolingo esalaka mpasi na yango alinga ata nzambe alingaka batrahir ye te ozomona bosiko biso moto oza bato nzambe asala biso na miku wana mai
ali mobali oyo ozo considéré talaka soki azalaki to supoyo ndenge alobaki azalaki vierge abalaki mwa mwasi wana ye alobaki azalaki vierge na 17 ans babala ye vierge sikoyo mwasi moko vierge badevierge mpa mobali no aliboso wana tala sikoyo niveau ya degré ya bolingo déjà na expérience te epuis mobali wana alongoli yo virginité na yo okolingi makasa akoma lokola ntemidie na yo ozomona sikoyo okuta yatra yo na propre ser na yo cousine na yo aza ser na yo amela makambo wana nyonso malgré ça d'accord totala to vraiment tozonga mpenza na profondeur tozonga na profondeur amela nyonso wana ndima kokontina mobali na ye na basoni wana malgré koyoka mobali ndumba azobima na basere na ye na bakamarade mosusu basere église bakamarade mosusu me azokipe wana te azongi na mobali ti moma mobali akomi na niveau ya kobeta ye donc penye soki amankaki ye respect c'est que eza déjà na biloko oyo elekaki déjà avant yango epusaki yango kokoka aexplose akomi na baniveau ya komanke mobali respect parce que mwasi oyo aza vierge mwasi oyo aza soumise oyo eza premier mobali na ye ahonore ye akozala na bakilo moko boya manke mobali respect soki pene amankaki nani oyo michael respect y avait quelque chose atako toza na baimpolitesse na yo mais soki toza na mobali soki mobali moko aza mokolo na yo on a toujours des limites soki pene adepasaki limite c'est qu'il y a quelque chose toloba mpenza biloko moko eza sage to réfléchir vraiment avant tokende kocritiquer mwana oyo tolongwe sikoyo na etape wana tokomi na etape oyo azwi divorce aza lisusu te tokoma oyoka bapasteur bazali bapasteur mosusu omona aza ne nganga na vi na ye ya bamonde mosusu mais tellement ke pasteur ekoma kopesa mbongo bato nyonso bakomi kaka lelo ngai pasteur oke boye ngai pasteur mais amaîtrisaka ne makambo ya nzambe te ozalaki simple frère ozalaki simple moyembi okoma na niveau ya pasteur comment soki yo moko oyebi temps donné kozala bapéché ya masumu ya makasi soki moto moko aza mpenza bapasteur oyo balobaka biso toza bana na nzambe bato bakendaka idolâtrie tokoloba idolâtrie ya bato ekoma kaka te aza mosali na nzambe ndoki balobaka te boyeboye non totikaki fanatique parce que motema ya moto ayebi yango kaka eza nzambe bokoki tokobeta sete ya 100% koloba moto wana aza paster nalobi teke aza paster te eza exemple eza analyse tozosala esupoyo sikoyo na makambo ne papa oyo bapapa na biso na mama na biso auti koloba badernère personne ava bapasse avant nga nazo rejoindre bango vraiment na bacommentaire na bango nazo rejoindre bango na sagesse na bango ntango nayoki yango epesinga posa mpenza ya koexprime mbala liboso na vi na nga naloba makambo ya peniele mbala liboso lelo mama nalobe mpa naloba makambo ya peniele parce que esala mpasi na motema soki paster wana azalaki na misala mabe topesa kaka exemple baza defi oyo biso toyebi na niveau réseaux sociaux oyo babimi na paster na bapaster ovi na bango eza kobemba première eliane deuxième peniele ozomona oke eza normal te peniele mwana moko alongwe na libala boya banda kosa moto na debana ta responsabilité mama nyonso akobana na responsabilité déjà na mwana moko na débat na bandaka kosala kindumba boye bien kutobenga kindumba te eza peut-être moi double moko boye na kanda mibali peut-être yango osala makambo abongo mais aza ndumba te mona mwasi oyo asali nini yango peniele azalaki na intimité na camarade na ye elobi nango ye moko mabe eza kaka botika kofilme bana motu pasi ya mama botika kofilme yo pokweni eloko ya moninga mpona nini kopiblie moto apiblie aza ndo wana ezaki motema mabe te mama bata mitema mabe na mokili baza po ekomela yo fono ndima bato ekomela bango te bakokondima yango te eza yango question te oki lesbienne non surtout bajeune fille penyele aza na mogami na motu na yo tolobaka biso na bafrançais awawa c'est une gamie dans sa tête nana asili ne kokola te talaka mwana moko 17 ans azwi temps ya kosi divertir te na fille na ye bango babali ye kaka ozomona eza ndeti aza na retard ya makambo donc na baage wana nanu oyebi kokola nanu te tozalaka entre biso bafille ata ntango tozalaki bana mike mpona osali foto moko boye moto apesa babisu basi entre bana basi mais sans ambigu sans même esprit yana koloba ya kilesbienne eza na bana ye moko na afrique mona ma copine opesa bisu nga mwana nga aza mwana mwasi naza loin de là d'être lesbienne mais napesaka bisu ya monoko papa mwana nga mais pa mondele soki esalemi ekomi na baangle mosusu
Pana biso pana tout le monde est comme normal, bon, malgré que génération est changée et comme on a quand même un peu ambigu. Mais beaucoup qui jamais qu'on va passer à Tina Kekile. Même si on a la la sonne n'a pas la ramibal nanga. Au moins, peut-être c'était dans le sens là, Tina qui camarade yango. Ah, peut-être pas tout naki. On n'a pas né basala mobilité, n'a pas né basala rapoité. Est-ce qu'on peut la kisanga? Ah, tes amis vidéo. On a ça pas tu vois, c'est juste dans le sens comme ça. Mais il y a un qui camarade à suivre vidéo. Oh, il y a un camarade à suivre vidéo. Na qui monte mama ben na ye, ya mo etingi a et pour comprendre ni kona bébé sakaka image à moi na batou parce que déjà ba bazolo ba kombo na ye ko a bébé c'est imaginer mais c'est pas bien bino pe ba camarade. Donc on linga no mutu te soit biloko na yo kene musika ke ça la vie na yo ailleurs tika mwana batou ailleurs. Ezati que olingi mutu te po oya okoma na ba niveau bébé sa bien moninga lobi ya mutu to ye bien ngote. Azana mwana muke azana mu jeune bon mwana muke peut-être pas aza sur 15 ans mais aza déjà dans ba vingtaine d'âge mais azana mon attend ya kokuta na mobali pe ya bien. Sikoyo to imaginons soki ezalika moko spirituel parce que nga pa na nga nde nazomona ngo eza normal te nazozwa kaka exemple toujours ya Eliane moto azalaki na mbiye bizarrement soki otali mwana wana ngeti motuna esala su bien te Peniel azalaki na mwa bien mais namoni mpe tokomi koperde Peniel donc bamama bofanda mpenza na bapapa bosambela avant bo botinda ye pa bapsychologue kaka bapsychologue ya pamba te bapsychiatre bo asalisa nyonso mibale mutu moko alandaka ye na prière au même temps mabe po eloko asalaki Peniel ntango bakatani na relation na choc wana akati mbala moko relation na nzambe l'erreur asalaki yango wana fale asenga na afukama acontinue toujours na nzambe malgré que moi badute ekotaki eloko mpe talaka paster moto azomibenga mosali na nzambe na nsima ozosala makambo mosusu c'est vrai que moto oyo bandoko ndimela nzambe moma moko boye loba eloko eza bizarre soki ye kutu azaka liboso kuna azoteya bato me na nsima nga mona azovivre yango bato mpe bazoyebisanga me nazovivre yango na mobali awa asala nde makambo ya boye donc nzambe yango azalaka na ye te ozomona koki mpe kokanisaka peut-être eloko moko amonaki oyo mwana azokonfese te soki bakangi ye monoko mpona aloba makambo wana nyonso parce que alobaki nyonso te mwana aza na baverité moko abombaki parce que momango batunaki ye est ce que Mike abimaka na Moïse Mbiye parce que barimbe moko ebima ebongo aloba eloko moko te tu wana wana beka anga nayebi na nga te tu vois donc eza na eloko moko boye eza plus spirituel mpona mwana oyoyo soki pasteur ne papa oyo awuti kokata alati alobi soki mibali basi mpe bazala na bakomportement wana mais mingi mibali nga mona omona na papa mwana ngai soki oyoa kosala bango nyonso kozwa kombo nango babando bengeka ndumba o bango moko na kati ya baeglise na bango ekoma kuti koleka boite boulon na pikali bamonaka yango te bamo bamoni makambo ya paster bazobebisa bana te bamama wana baza pembeni ya paster mwana batieka milongi na se bacomplice bakangi bilongi bazolongolisa bana bato ya zemi bazomesa bana bato biloko ya potopoto elongaka na kosenga na mwana nga Peniel tala mama nga mtu nazoyebisoko experience wana ozovivre nga na vivango bato nyonso batiaka nga babato dans les roues na age oyo oza nango bazalaka so na mokili te nzambe areponda moko pia nazoyebisa zonga na États-Unis luka mosala bokola bana na yo tikala yo na bana no bakamarade na yo longola bango nyonso bakoya wana kaka mpona kodétruire yo mutu moko akoya wana mpona confiance na yo te parce que bakosola na yo bakosola na ex na yo mpoka badétruire yo biti na bango ezalaka ndenge wana mama j'ai aujourd'hui 62 ans nazokota na marche ya 62 ans nabokoli bana mitano nga moko tema mpe naza mpe déjà na caractère nabotama déjà na caractère bien trempé nga nalobako mwana mobali aza mwana mobali mpona naboti mpe bana mibali na bana basi mwana mwasi mpe aza mwana mutu donc libala ezakanga motema te libala kombo nango biso nyonso tosepela soki kosepela tosepeli soki mawa toleli mbala ni mbala zelana zwa bizu bandela sebene wana mwana mwasi aza nani mwana mwasi mpe aza mutu mwana mobali mpe aza mutu voilà esclave moninga aza te esclavagisme wana esila na bakoko na biso esila mwana mobali atangi classe abimi ingénieur mwana mwasi mpe atangi classe abimi ingénieur
donc na kati ya ndako toza kose complete soki mawa toleli biso mibale soki bisengo toleli biso mibale mais yo ya kokanga motema ngai kombo na nga kanga motema ezalaka te kanga motema wana etikala epa bakoko na ngai na génération na ngai ya lelo mwasi na mobali toza égalité ngai na ndako kanga motema te na ndako biso mibale toseki soki mawa toleli ya kanga motema eza te ngai nazosengaka na penier moi qui te parle là j'ai élevé les enfants 5 moi-même papa na nga bakufi atiki nga na âge ya 30 atikili nga 6 qui fait 11 na pokoli bango na nzela mosala ya SMIC nafandi mpe naza mpe naleki na baoyo baza kutu na ndako ya mobala ntongo etali azolelalela nga na lamuki mpenza motema na nga polele eza ya kokangama te naza biso penier rentre aux États-Unis à côté de tes parents arrête de conneries là rentre moi qui te parle ancien divorcé 5 enfants na bokoli bango moko na smicard naleki kutu na baoyo bazomibenga te baza baingénieur donc rentre aux États-Unis ndumba ya mwasi ya liboso akosukisaki ndumba yesu kutu ayaki kutu na bible apakosaki mwasi ya ndumba makolo bino boya kofetolaka minoko na bino koyoka tosengaka mawa na nzambe mpona peniel azonga na nzela na nzambe azongisi na barezo mpasi wana nyonso nzambe alobi aza capable ya kokosekisa biso bapasi nyonso tomona ya kala mpo mpa nzambe na biso rien n'est tard aza capable ya kopante bablessure na ye peniel aza na étoile makasi na vie na ye yango diable azobundisa ye na baparametre nyonso alanda histoire ya Joseph azalaki kombati makasi na libota na ye mpe ye mpe moto akutisaki ozali repos voire même na communauté ne mobimba peniel azonga tosenga banzambe asunga peniel azonga vraiment na sa makolo na ye nyonso tozomona azosala tokondana ete eza ye te nayebi mpasi wana ndenge ezalaka nayebi oyo miso ezosala tosala yango tikaka asala pase defule mais oyo ayebi te azoseka ye azotyola ye soki eyeli yo te loba pauvre bari misambo okoyeba pasi na yango te na esika totyola ye tofortifie ye tolakisa nzela nzambe oyo eza mabe wi tokoloba eza mabe tokokosoutenir mabe te mais totalise ke espoir eza pa nzambe lokola mwasi oyo bakangaka faka deli bayene pa yesu alobaki na bango nini oyo asala mabe te lisumu te abamba ye libanga ata mutu moko te mpe bato nyonso oyo bakendaki yesu oyo atikalaki na mwasi wana tunaki te yo kosala ti boye mpo na nini alobaki kaka akende ne pêche plus de même ezala mpo na ndeko na biso peniel nzambe wana restauré tosangana na bapriere tosambela mpona ata ba une seconde na bamoma na biso bapriere na ndako totya ye nzambe ayebaki situation oyo ekekoma na mokolo ya lelo mpona mwana ne akufela mpe peniel na ekulusu akotika ye te soki oyoki ata 2 personnes to 3 personnes tobondeli na sujet ya peniel ata na baseconde na pava nzambe aza juste fiere maloba na ye